Tango to kumbisa faire que la meilleure voix de la musique pour dire à Tembe. Boyaka ou non, voix pamba et kokite. To boyte ton dimi. Bon si que ça la boni fali pour pas qu'il ne koluka autotune aya ko sale lango pour bon que ça voix na iso ko ba concert. Ce qui voix il suffira te. Niki Menga tala ex na yo asiliki nini? Babenge Dikobi asiliki. Est-ce que Dikobi eza comment na mais maman, nandenge abeta yebisa biso. Yebisa biso soki kombo na yo comme Dikobi comme ça to yebisa Keina. To yebisa pe Keina ma gauloise comme ça Keina pe to bando benga Keina Dikobi. Oh, eza nini papa? Tala ex papa Keina oh papa. Si bito sa te. Est-ce que papa va tanga kombo na? Comment la bino ba Dikobi? Ba Dikobi. Bino pe. Santons la gauloise invisible. Gauloise somba billet na yo. Le 4 avril to kuta na concert Kamoko. Le reste est à Libiso. Dikobi ba yo. Si bino plein à craquer. Oh, reportage à Bosso la politique. On Zamboga. Oh la bataringue. Va mettre la pointe. Va faire Zali. Et ça, il banga. Je les a bloqués. C'est une mission pour la politique. Mais il n'y a pas de monde. Je vais faire la salle. Si. On a la carte. Au moins, est-ce que vous avez un bino bozo wanga na faire gola mais tant bazolo ba faire gaza na voix malamu bozo wanga nango mais bino no industrie musique les lois asuma ba voix te boso les ba voix te à part autotune fali ya na nini na musique congolaise parce que Boudala ta na loketo eza Evariste danser à faire gola ne mutoya nango depuis 2012 dans un album na bango boîte noire donc danser à faire mutoya nango Boudala ta na loketo. So lingi qui la générique ya nani wana okomona générique la boîte noire en 2012 bomona ngo omona ki bloc musu bozo ya kolobelango déjà ba passé au fallait faire ça là déjà kala mais ce que boni bola tsango fali kino fali ne mutoye nango mais non musique eza soko ça les kate aujourd'hui le public veut découvrir les choses comme il se doit yango moni faire go le lopo a boucler ba buzo ba on a tout akoma kotia ba concert na streaming. Comme ça, botala ninga boye on a streaming, bo fouti botali, maintenant après quelques temps, nda kotia ngo disponible na YouTube pour motunyo so oazo ki accès à na streaming te. Amon ngo après ba oui, jo ya ko saka biso titango lo bakino, azaka na voix malamu. So za lo kuta le prévané ki botono ba gabonais, ou ba na festival de gala, mo la Saint-Valentin. Il a joué plus de 17 chansons. Bono ba uti atembe. To tsela ki bono ba temps fort concert on a fait le goal. Mais ça dit qu'il aura bino boko kana bino te. Bolinga na bino malamu te yango boko na bino bongo mais boko za la continuer à souffrir frigo la souffrir bino de génération en génération tango bato ba complimenta ka belle voix ya Ferigola ba warrior ba ka ko sili ka ba na biso que non seule la voix ne suffit pas mais maintenant fali pour pa o ba lo barakino yi aki par voix te ya la musique moko internationale mais comment fait-il les autres s'en prêter ba makaba moko louche le quoi autotune pour améliorer voix naïe et comment le faire rigoler sur scène pour bien mo ba waro bo wanga ni kino voix suffit pour monter à l'artiste monene mais comment fait-il artiste na bino a comment utiliser autotune pour bon que sa voix naïe question liboso ngwana si réellement fallait zalaki na voix bien à quoi ça la autotune Dikobi aza comédien français ba tout ni fait rigoler na boso na politique makambo ba autotune ba mabong se ba voix fait rigoler biso go lingi qui n'ont la film à Dikobi au monde donc comprendre makambo ya zoloba parce Dikobi azape musicien te Dikobi zane artiste comédien et comme ndenge ni bino boko ba Dikobi boko ba Dikobien bo ba ndoko défendre Dikobi mais bino bobaki aussi de réussir na musique
musicalement parlant aussi bon réussira beaucoup comment international. Comment fait-il moto bobengaka local matin midi soir et chaque jour sur parce que vous savez moi sorti mon kaya na télévision et comme il a un problème comme il a un dossier yango ezalaka nini pour ceux qui bino ndenge aussi bon réussir artistiquement parlant beaucoup ya rotongisa faire éteint beaucoup ya landela ba sortie musicale na été ba sortie médiatique na bo landela ngote mais tout le monde qui bosse la référence na bino likolo affaire rigola à chaque sortie ezala musicale ezala médiatique ezala même familiale bolukaka boya botela ngo ba commentaire ceux qui bino déjà aussi bo réussira parce que moto a réussir azala na besoin bato bazala ba échec été azala toujours moto associé na bato ba réussir na vie alors toujours à concurrencer bato ba réussir na vie mais bino bo réussir na musique beaucoup même international mais ce que bino bozolanda biso bato ba local Bobengi biso ba local to ndimi yango bientôt là tu casquette nous sommes des locales on est local au restaurant local mais comment fait-il bino suboya les sous kolanda news na biso tsiko to djembela bino na lokote si seulement c'est sûr que za to djembela bino na loko mais tant makano bino bosala ka to landa kango mais to mona ki a offert gola na moto makili boso ki na France 24 ayembi sans autotune sans effet na micro ka ba journaliste nda yembeli yango Bilmo Bobenge intelligence artificielle la musique. 3 jours après, il fallait que ça live dans TikTok avec défendre autotune. Et ça, c'est ce qu'a fait les moutazolanda fali, to fali les moutazolanda faire. Faire quoi avec l'album ou le sens il y a streaming. Faire avec l'album acoustique. Faire avec le live streaming payant. Oh non, il fallait que ça la musique inité. À cause sabato, na ba yo arena naï. Mais à cause ça il a monté. Mais faire quoi tina Congo. À ça la live streaming payant les autres salaires mais ce que bien besoin de l'eau innover la musique mais besoin de ba semer de double besoin de ba base ok non moto bengi local bobi ya sans valeur ya banta za zoba mais ce que moto rende matin midi soir bino boluka ce que bo s'accrocher na yi mais vous avez un concert dans le stade de France beaucoup que s'accrocher ou ça la promotion ou ça la publicité mais Hervé Fergola o ya za rien que na concert na yi na encore arena na Johannesburg, na Londres, mais bino ce que vous avez dit, parce que vous avez une news, toye babino les 2 mains, na les 3 mains. Bon, c'est qu'à faire, biso de trop, c'est qu'à bino les 2 na les 3 mains. Au bino pour ça la pierre, au bino pour ça la soldat, toye bango. Bon, gouvernement, bozo qui toye ba. Nous, on est en train de voir, on observe seulement.